Bonjour et bienvenue dans tolobelavie.com, votre site d'information. Vraiment un grand merci Nabino Nyonso yo boza ko CCT ya ko s'abonner. Un grand merci vraiment Nabino Nyonso boza ko benga biso. Eloko apesa bino zate. Na loba chaque fois biso Nabino eza lokola tokoma famille. Napesi un grand merci na ya nangai Sims biso na biso na route de Vienne ou na Lyon. Tant nazolo ba kombo ya Sims biso na mona mbala moko delou le sel na kati ya Lyon delou le sel on to kutana ne pa ya Vienne nga Sims biso na biso pourquoi pas Nicole Moza amundala oyo ya nanga Justin mobali kitoko mbinga mobali voilà Alvaro Mwanza ce que na bossa na raté Washington le grand pays. Voilà, donc Lelo Naza chez La Marina Tatou Boyebi Ngana zaka mwana ngaba liki makanaka za la kawana ya nanga Bosco Mbokoso. Pourquoi ne pas Naboka Nangai Vel Kamulele Makoki la Mireille Nazo kutana Lelo, c'est-à-dire Nazo Yambela Bino Germain Lema, les prophètes de la SAP. Nayamba, Germain Lema, je croyais yo. Toujours bien habillé. Bonjour papa, ça va papa? Toujours bien habillé. Merci beaucoup. Voilà. Nazo Yambaye, Boyebi, Tango Sobo Mounier, Boye déjà Bozomona, La Marina, Boyebi, moi si oyo, à Pesakabino ba conseil na bandaku, moi si oyo vraiment azolobela sur la communauté congolaise. Mais, toye vraiment ko solana mobali na yelelo. Quand on a na makambo o La Marina salaka, c'est-à-dire via La Marina na kati ya ndaku, à part libanda, à part La Marina mobile boyebi, à vivarandi na mobali na ye. Donc makambo za mo belé tomé ko sola moi 2-3 questions et pas ya Germain Lema. Na bandeli encore. Bonjour Germain Lema. Bonjour papa. Bonne belle vie. Santé nous sommes là au kitoko. Na sentir. Ah papa ezala ka makambo. Toujours prophète. Toujours prophète de la SAP. Ouais. Mais tout bosse na koloté. Ouais. Yo pina ya mo côté wana na biki non kolon. Si. Jamais le mato banda ba maso na biso boni mosi na La Marine. La Marine vraiment na mito asa très bien, se comporte très bien. Toujours quand on a lido ba nzambe, asa toujours bien enfant. Asa très bien. Très bien. Et na bosani joli petit joli mbote. Voilà. Ya jamais lema. Tout cela nan. La Marine nandaku awa a se comporta ka ndenge nini temps moi si azo pesa batu ba conseil par-ci par-là. Est-ce que yé mon nandaku a se comporta ndenge? Je vais merci na question na yo Papi Gen. La Marine Tatou c'est ma femme. Mais Marine Tatou a se comporta comme toutes les femmes. Mais pour nanga sa moi c'est mon exemplaire na katanda kunanga. Pour nanga na beta libaku ne ba beta libaku na zéro. Puisque basi nyonso baza ndenge mon côté. Ba sou baza différent. Mais ngai bandeko la ngai Marine vraiment na ndako la ngai. Awaza moi c'est mon a comportera très bien à 100%. Peut-être en cause na ko 1%. Puisque elle est différente par rapport aux autres femmes. Donc pour ngai vraiment na zo un plus na vie ndenge na kuta na Marine na Tatou. Donc une femme vraiment exemplaire, est une femme battante, courageuse, et puis une femme, elle prie beaucoup. Chaque fois, moi, on a beaucoup 2h du matin, Marine Tatou a sambelaka. Minga kutu sina kende na lalaki. Mazo belle la Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc yango na kumisa kanza mais mingi vraiment na kutana na moi c'est bien. Puis je suis l'homme le plus heureux du monde actuellement. OK. Mais sikoyo mutuna mo ezali boye na loba. Tango moi sinon les na télévision. Na côté mususu c'est pas batu mususu bayebisa ko nini. Parce que batu mususu ba ko loba mais ndenda tika moi sinon les na télévision batu mususu bayebisa ko nini. C'est vrai batu baloba la ba on quand yebi so moi ça commis ko leka déjà na kati ya télévision mususu ba vraiment mobali wana la lisoba. Tout le monde a ba commentaire. Mais moi j'ai accepté ma femme à leka na télévision. Peut-être que kati na ngaité. Peut-être que kati nzambe va pousser qui moi c'est na leka na télévision. Aujourd'hui, je suis fier avec elle. Les lois contre la bandara batunyoso. Je suis fier avec elle. Puisque dans mon nzamba sali katina ye. Donc pour n'aller bateau bakolo baki peut-être ah non tika non peut-être que miso ya nzambe on décollanga miso de yo baraté. Mais
je suis super bête, il y a un mobile, il y a un moi c'est dans la télévision, pour toi, côté télévision, il y a un monde, il y a SAP. Mais dans la SAP, tu as la mission. Ce qu'on a dit, papi gagne, ma vidéo, tout ça, presque, dans la marine de la SAP. Mais les débits, mais biso, tu tiko la ça, et l'embatté. Tu as toujours la SAP pas comme les autres. C'est-à-dire, il y a toujours, tu as envoyé dans un messie. Tu as toujours la SAP pas comme les autres. La SAP pas comme les autres, les lots, et mon ami. Là, il y a toujours la c'est l'embatté, il y a bête solo. Mais la saga griffité, mais tu bête à la forme. Pourquoi, papa? Si nous avons la Bible, papa, oui, roi Salomon, où il y a un Nzambe, où il y a un tonga, c'est l'église pour nous comme ça, pour conduire le colo, où il y a Adam et Ève, où il y a Miss na Mai, où il y a Ngana yo, où il y a Pessangaï, Pema ya vie, souffle la vie de l'autre, nous vivons dans pas bien tout le monde. Mais roi Salomon, wana, a des bêtes là-bas. C'est un frère. C'est un grand frère. Mais ça comme ça Nzambe, ça lata. Donc ngai pe na landa le kolo ya roi Salomon wana. O ça bête bilamba solo solo, ça comme ça pe bokonza le kolo. Ngai na lata kalanga. Mais na kumisa ka Nzambe. Mais biloko ndeko nanga. Eso ba biloko pa etika na mokili. Ndenge roi Salomon ba kufa atika forme. Lobi ngabe na okende na kutika forme. To bandeko nanga na beta na forme. Mais lobi na kutika ngo. Mais toujours ma bolo nanga pa ya sikoyo Germain Lema tango za rolali boy na butu pa téléphone est sonné parce que ça ba mbali msupe nda mona marraine ndingwana atazolo bela mobali na ye mais aza mwasi mbali msoko za téléphone ya bengi mbali msupe tamsoko pe ko banda ko draguer parce que biloko wana tu wana tango yaka parce que aza mwana mwasi oyo aza devant tout le monde yazoleka azopesa conseil mais batu msupe mutu msupe tamsu avani vina et ça la wondenge ni tango zo bapel wana ya mozo ka pe azosona batu ça wondenge te bapel ba benga absolu ndaku papi gena ko sauter franche vérité banda na ya poto na ndaku nanga na jwa bapel wana te pour ndaku nanga ko mipina saturé na bapel pour na marina tatu bapel ndoko tunga mutuna wana bapel on sala nga bien même 1h du matin pour le déranger matin. Ah bon? Pour ça a plaisir. Déranger matin pour ça a plaisir pour nous monde. Moi si la ngazo zoazo te ya batu. Puisque il y a une minute Azali n'était ambassadrice. Dans Azali n'était mon le peuple congolais. Les noms sont à côté d'aka mutu ndazo yoko maloba azoloba. Ni ça nga bien. Na ba dérangement ba déranger raye. Na za ko obi mbala ba congolais moyebi. So moi ça dans la télévision même ba dérangement. Na c'est garango. Puis j'ai confiance avec ma femme. Ou bien Marina Tatou, ambassadrice. Lilo la gata Congo. Donc il s'est l'angelo monté. Maintenant qu'on peut même 2h du matin, na c'est la kala peine po, na pelouana, na Marina Tanga rejoint le maloba mutuana à transmettre on a peuple congolais à la télévision et salissé mutuana. Donc il dara peuple congolais mutuana ben le peuple peut-être le balayer. Donc nous et ça grâce à Nzambe papa. Pourquoi Nzambe soit petite grâce, le long Nzambe bloquer taper les bengi peut-être na silikate. Nzambe ya kota sukati nanga. Yango peut-être beblo ko na sepela ngo la silikate ata muta bien déranger nebi nzamba za kati na ye et puis akosala toujours kati na ye et bon bato basalaka ça dit bato tamsu balobaka babi marraine ça ba vidéo est-ce qu'elle lambela mobile na ye que le bano est-ce que marraine ce qu'on a parlé est-ce que bina zo bina temps pas lambeli opinda lamba bongo sipenda kuna yepo ga kutinda ku propre na ebité mais est-ce que marraine koko telete non merci papi na mutuna na yo moni ndene so na début ya émission. Marine, c'est une femme pas comme les autres. C'est une femme différente. Il faut sauter. Donc, Marine Tatou, moi, je suis un mouton à 100%. Mais Marine, c'est un moulouba. J'étais mince, parce que comme on l'a vu, Marine, tout est complet. Mais tout est prêt. Marine a l'ambaka, on a lié à Congo, mais on a découvert on a baluba. Donc, Marine, tout est complet. Soyez pas Marine, à l'ambelanga, tout. Donc Marina lamba na ndeko ngai apa bungi nzamba sala classement biloko nazo beza makamanzambe eza makamanzambe bandeko na boka mote eza makamanzambe nzamba ay tiemo so ay bi ndeka so aso se programmer bileza ngala ngo ezanga kate Moïse Motato Motomoko Malamu je crois ozo kande toza ko kende na prophète Germain Lema mais sikoyo prophète makambo nyonso marraine aza ko sala pour na communauté yé de retour azo gagner nini parce que on fait pas quelque chose pour rien, c'est-à-dire ça la kalikambo pour moi retour
parce que marraine aza ko aider bato na communauté. Est-ce que bato marraine azo aider wana des retours pe bato pe misu bazo aider to ndengeni? C'est vrai papi gen na mutu na yo, j'ai mon pouya makambo yango ya marraine on est sur bato nanga. C'est vrai moni marraine dans sala musala na ye, azo musala oyo kolo aponeli. Marraine azo gagner plus et pas nzambe. Pour azo bikisa bato. Azo bungisa mabala ya bato. Azo bikisa bato musu bakoto ba sida. Azo pisa bato mayele kendenga ko vivre. Azo bikisa bato bazo kenela ba boîte petit bazo comprendre bazo bimana basi o bazo kota ba nan ba be ba mami wata. Azo bikisa bato bazo masanga masala malade na bango. Donc marraine na gana un plus pas nzambe et pas bato mokilité. Donc réponse na papi kendenga biso yo yango wana. Tala caméra na lingo ibisa marraine likamo avant to lika. Marraine continue musala na yo. C'est les grâces na yo. C'est les moments na yo. Ma femme, je t'aime. Puisque ce que tu fais là, franche vérité, beaucoup de félicitations et courage, ma femme. Vraiment, continue musala na yo. Et les personnes nzambe tanga yaka, muta bloquer en wazate. Continue musala na yo, nzamba pombelo tina suka. Merci ma femme. Jamais lema. Et côté on a tous les qui m'ont moqué, hein, parce que c'est tout les ressentir que même qui au moins ni mais qui pour bemingai, c'est bon. Voilà. Prophète de la SAP, SAP est un bon cannabis sur émission, SAP est un bon bandoulé. Les loyaux, Germain Lema, moi si on appelle ça pas conseil, il peut ça pas conseil. Conseil ni l'européen ça doit musicien congolais, oh il baza se comporter na ndenge oh ils a les loyaux. Kofina boye, oh ya côté li boye, oh ya côté boye, conseil ne copie ça. Donc vraiment conseil là on peut ça na Koffi Olomide, c'est un grand frère pour Nangai, on a le lobby, c'est un frère aussi puisque ça plus âgé que Ngai. Vraiment tout le monde qui a réaction ndenge les kai na télévision na monde tout communiquer, tout quoi qui sango kangisa qui frère na biso ferré mais grand frère les lo yo train na Congo aux ali musicien monene na kata mbongo na biso. Musique na yo ezaka malamu to sepelaka lango. Frère Koffi Olomide vraiment moni babiloko oyo kangisaka wana nebi to yebi ko sala bambongo ko leka ba musicien nyoso wana yo za numéro 1 pour bani be musique lelo te. Donc vraiment au récit na vie ya musique na yo na bambongo na yo. Donc tina ko lakasa biso banda ko pesa na ngo raté. Bambongo yo sala ngonde ko ngai grand frère Koffi Olomide. Ezala mieux kutu aucun na Libye ko za bandeka so bazo souffrir wana. Ou bien osali quelque chose na mboka na biso Congo. Donc il y a la malamu mingi ke lelo bo bomana na ba leko ya yo, c'était frère. Donc Koffi Olomide vraiment pendant na kolinga mingi job andeko na yo aleki wana sangisa bango yo za leader na mito na kota Congo. Oza leader sangisa bango bo yokana et oza les sengo mingi ya peuple congolais. Toujours tel yo papa na ngai. Merci Koffi Olomide pa ozali nzamba pambola yo papa na ngai. Voilà, je crois le message déjà passé. Koffi Olomide, je crois yoki ndenge prophète Germain Lema alobi. 20 ans ba staff no bat baza na biso pour notre aussi intervention na biso. Merci beaucoup vraiment papi gen ndenge yo kotala ngana kata ndako na ngai. Maretu mare na tatouazate mais na sepeli mingi vraiment ndenge boye kotala biso. Ese sengo mingi vraiment na pesi mbote mingi na Willy Maluka oya Virginie donc c'est un frère à moi et puis na bosse inte gérer mon pouya les grands jidoka na kata messe na mon frère aussi Serge Mampouya na kati ya Londres grand moupépé na bosse inte mon fils Brian Lema le grand jidoka na kata Noisy les Secs et sans oublier papi gelo kutuna ngate Nani mon épouse la femme c'est le mon cœur Marina Tatou la femme c'est dans ton cœur ça c'est Marina Tatou on va descendre avant ça ya yim on va descendre pas avant ça na on fait ya fanza nga yim Marina Tatou. Donc yewana na bosa disute li sanga na ye les 12 disciples o ezo ningisa mukili o ezo place ba toli ya solo les 12 disciples nyonso o ba simbi bena musique ya Marina Tatou maman secrétaire Mireille na vice bango tu bazali kuna nani Rosalie domina pese bango mbote mingi na bosa nité Washington grand pays petit frère propre Umela. Voilà, to comme na souka pona lelo je crois moment na mbaki prophète Germain Lema, hein, le prophète de la SAP, Nicole Moza Amundala Oyo ya Nanga Justin, wana bana Londres, vraiment bomoni nenge zalaka Joe Luemba yebiselanga mita d'or les 12 disciples wana il faut qu'il y ait liboso.
sito ya papigere torobela vi eza sita soro penza torobela vi sito ya pa exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na bapapa na bamama na bakoko donc awa tosepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc eza mnoko ezali nyonso eza pa Vieux Sims toko gaz na gaz à live nongo ila ino to la kati ya ville à Lyon chez biso na biso avec Papi Gain to le bela donc Papi Gain au Paris pour ça parce qu'on a la ville à Lyon toi na exotique à ville à Lyon mais il y a bébé dans gaz na la koya isika mo donc c'est que ma va bien gaz la présence na boka na bébé mambe donc kilo mona Papi Gain dans le kilo gaz na gaz à live kada terrain quoi na exotique ya vie na biso na biso o vie na biso ça na mboka loko na mboka soko utimba soko leki awa te seko mona leki c'est moi qui ça fait lumière de Lyon alors on a na biso na kati ya Lyon donc soko leki awa te donc ça veut dire oya na Lyon te ben again Blaze Fashion le mot évidemment à la biso yango nde makambo ayaka tout le temps tolaka po eloko oyo oyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi de biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko toala yango besoin biloko na biso oyo akini nauta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango awa. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dindel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a poder comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali awa ngambo nautaki naye na bamarchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba mosala kozala sérieux na mosala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya mosatomema mosala liboso nzambe asunga bino.